Maintenant ce que le lot comme on a beaucoup perdre Tcheko au pays a évolué à Bongo na groupe évangélique a évolué volé pe le lot pas comme pe patron ya groupe naie les carana PES TV chaîne Mogo où Ezawa na vie professeur Kichasa ils appellent câblé na Canal Plus mais ce que le lot comme on a liwa ya Tcheko Barimer Koto météo m'tatelier poison Koto pourquoi bino ba comédien soka beaucoup fait les problèmes mais raté na bino c'est quoi au juste Guy Laroche aurait expliqué la bentorno tu nino balanda rabino ope batala rabino ba prêta rabino oreille ba prêta rabino nini pona rolanda bino mais ce que lelo soki ko komi na problème et comme akaka o kingani bo lelo ro ça na bentorno tu balanda biso nini o balanda biso pe na ba collègue na yo ba artiste comédien o lelo ils auront toujours présidé nani AMTC ils ont l'association des AMTPC où ils auront toujours présidé par Yemoko président Massoum de Brende Fumambanza Yala où déjà l'autre fanazagi na réunion où Salaki ba bengisa ki artiste comédien et pas major Zolozolo Bisadidi na Kasavu Bwana busaki réunion pour na koyeba nini famille ya yeku nezo bongisa pour na koluka ko kale date moko pour na obsèque na ye c'est quoi juste. Bon, d'abord, on a mes condoléances à l'illustre disparu, ya Tcheko Matondo. Alors, qui m'a dit oyo abandaki pe ko encadrer mingi. Nga vraiment so bolandi ngai bien, bo mona nga mala banzonzi troté parce que naza tellement réservé. Elingolo bateke na banga rabatu non, naza tellement réservé. Na kenda bisika o naza senti ke na kindi. Mais liwa ya Tcheko Matondo et kamusi batu ebele. Tcheko alelaki déjà abelaki abeli aleki na ba YouTube aleki na ba chaîne de télévision alobi nde naza boye nazo bela bazo kipenga ite boya bosunganga mais lisungi ya ki retard donc faut mona ke biso ba artiste lelo toza vraiment négliger makasi donc liwa Tcheko bamsu balobeza poison bamsu balobeza ba tension bamsu balobeza makamba famille bon pona nganga aza mwana nzambe ngai nakoki koloba te ke ono mutabomi eza Mathieu Matondo nakoki koloba te ke mutabomi eza groupe évangéliste nakoki koloba te bongo parce que Bible ezoloba ke les morts ne se souviennent plus donc baza sous na mémoire te Tcheko Matondo ndenga kufi wana aza sous na mémoire te ke aza sous Tcheko Matondo akufi déjà potazali aza na odela wana nzambe nde mutayebi oya asali makambo mabe wana etali na nzambe pona nga na bika paix à son âme. Mais nako déplorer loko moko Zakari Mwamba nazo souligner meloko omoni erto bana tozaleka na ba groupe na biso moko sanzo nzingi ba biloko ezalaki te ba biloko ba poison ezalaki te ba biloko ba haine ezalaki te ba haine moko inutile so teli bien na théâtre ata lelo tolobo nga patron na bango ngabo ezala mtu moko tatongi immeuble à 3 niveaux à 4 niveaux na makana ça ba théâtre. Maintenant ce que lelo tango lobe auto soulever point mo bwekeno yakeno tant que tu as na ba groupe na biso moko et zalaka ba poison ba ne pena ko régner pena moi troté mais ce ko kendaka ko sala pe ba nzonzing ba lisanga wana et tout parce que ça rappelle il a pas bonne idée ko sala pe ba nzonzing wana entre autres major Zolozolo Bisadidi au pas produire ba théâtre belé et ça le ko ba qui encore les noms m'échappe ba Alpha Bokole ba sala pe ba producteur ya ba zonzing wana to esala pe loko mope ya bien boujara pe poto wana nukutu ba YouTube ya kina noté ezala que non côté cassette ko somba CD et tout ba cassette et voilà mais ce que tongo lo ba keno ko koma ko sangana ko sala ba zonzing wana ya mope ko mpe ko mema tam sous jalousie ko mema pe poison ko mema boye est-ce que ko sangana ça mabe to ko ya ko kabola pe moi expérience moko na ba collègue est-ce que ça mabe to ndengo yo to soulever pour point où ya ko sangana. Non, Zakari Mwamba, le général de la presse, Kosanganiza Mabeti. Kosangana, c'est une très bonne idée. Parce que Bible ezolo ba ke place au bolingo ezali, au mona batino su bozala wana. Donc bozala bosangani pona bolingo, bosala e bolaksa batu bolingo na bino batu ba ke te batu bazana bolingo. Mais yeba ke place au bosangani, bamboma bezanga raté, baloba ke bamboma oya mabe so bosanso na bamboma malamu, ibebi sera toujours oya malamu. Donc parmi biso batunde ya mabe ba infiltrer trop na kati ya théâtre congolais. Théâtre congolais na boy ko sangana te. Ngana biso déjà que kaka banzonzi nde yé, nde to komo yoka ba poison,
tokomoyoka ba haine tokomoyoka ba jalousie biloko wana nde koti kokota nga naza contre yango te. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes, vous qui êtes éparpillés à travers le monde. Bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Bobak c'est la ramon à papa SK Kabino, tout beau éparpillés à travers le monde. Yabino Yangoyo, Toumba Toumba TV officielle. Ngaïmoro na pointe, toujours je suis au fouet au moulin. Pour nous repérer les meilleurs, nous avons bateau, tout besoin ça la confiance, au besoin continuer toujours comme ça la confiance dans la Toumba Toumba TV officielle. Yona nous s'abonner, kende rapidement na quoi nayo, s'abonner, maximiser vos likes, vos commentaires. C'est ça ce qui est vraiment très important. Et pour nous, merci beaucoup na tout vos éparpillés, vous avez toujours comme ça la confiance. Merci encore de faire de plus na boss de boss Pablo Kini Dispenchante, le seul et l'unique déclarant au Fantima sur la Luanda wana. Balobi ba ami baleti. Alaka yemoko l'homme le plus sérieux plus que les mots sérieux elle-même. Pablo Kini Dispenchante. Balobi yom tout ça 5 conteneurs, 100, 200, 300 conteneurs. Ko s'azarder te sur par Luanda. Contactez boss Pablo Kini Dispenchante. Merci na sénateur Yanzambe pourquoi pas. Fondé Pipi de Lyon. Merci pour notre soutien na bino vous avez vraiment belé. Oh lelo. Posons ça la confiance. Merci encore une fois de plus c'est na boss de boss Yannick Kini à Rombox. Yannick Kini à Rombox. L'homme qui détient les drapeaux Narata Souda Fouana. Ah, le multimillionnaire, vraiment merci pour notre soutien. Pourquoi pas Trezege Mouzala les demi-dies. Nazaro la Trezege Mouzala les demi-dies na maïna miso. Patou Chinemu yaba patou. Pourquoi pas Kachomongo. Balobi Kachomongo les Dilkab. Merci beaucoup notre soutien. Merci na Didi Yamba Easy Solution. Patron Easy Solution Didi Yamba. Moutou Azula Biso Solution. Na ba agence to bona biso hotel na ba coin. Ko so na ba sécurité Didi Yamba za wana ba tindi mbongo. Alors, comme c'est le Tina résidence, Tina palais, il y aura déplacé dans notre vraiment félicitations Didi Yamba. Pourquoi pas Jean-Paul Kabeya Wetu. Jean-Paul Kabeya Wetu JP. Merci vraiment Carlos Omo na Tozo kana souté. Merci na Miguel Nenga leader italien pièce contre pièce. Au lati to vérifier. Mesdames et messieurs, lelo na oyamba bon Guy Laroche ou un bon artiste et comédien. Vraiment boyebi keno ba comédien ba ça na passi, ba tu ko perdre l'un. Ya moko na bango oyo benga na komo ya Cheko autu kotika biso barimer ezali akufi na poison météo mutaté lié et tout comme ça les artistes combien to éviter c'est quoi au juste ceux qui beaucoup feli ezalaka problème jamais que mutakufi na bon normal et que boké peut bosser obsèque normalement boké peut bosser maramtu normalement rien du tout faut que bota problème il faut pourquoi les artistes c'est oui Hermos a pas polémique d'abord, mais quand même, dis-moi, tu sens que. Voilà, mais vous les comédiens, vous avez toujours Wana et tout. Les autres artistes comédiens, Guy Laroche, OP, Torbet à moi parcours, on a yébo, payé, découvrir, il Toumba Toumba TV officiel. Et Petro Solo la base, Penaï, Oyoliwa, Yacheko, Eza, Nini. Côté Msou, c'est l'information. Azalaki na HJ, à Kenya, qu'on soit soin approprié, quand on Zalaka, Mama Marie-Olive Lembe Kabila, la servante de l'Éternel, là où repose le cœur de China Rambo Tchekevara, les Raïs, l'homme de Sissabidimbu, Jika, a contribué à qui a fait ça qui est, pour nous recevoir soins appropriés. Kobima, il fallait pas l'oba, quand on est journaliste, confrère journaliste sur Internet, on est rabiso, chronifuati, approcher à Sabolit. Quand on est non, na senga qui aide. La première dame actuelle qui est madame Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Mais réaction te nde mama ni mama Olive nde mutu asuinga pona zo baso et tout après si mami kolo tcheko yeko kata yeko tika biso vraiment et ça passe to sola na ebike Gédéon Lutondo Montréal fongola biso déjà tout basé par à travers le monde les hombo mamokonza Autriche les grands esprits toujours aza toujours wana ko bongisa les hommes mamokonza Autriche, les grands esprits. Naebi qui est toujours patient. Car on est merci beaucoup. Tout ça, bon, on a Guy Laroche et bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien.
Nandega Nzamba Batela. Zachary Mwamba, SK le général de la presse. Ouais, ça fait longtemps. Général, si. Ça fait longtemps mon ami à Makambo Belé. Ouais. Mais les lots sous Nzamba sont que Tokutani. Ouais, à part ça, boni Makambu, boni évolution, boni oza siko wapi, na groupe nini ozo évoluer lelo. Ouais, Zachary Mwamba yo ebi kenga na za les comédiens les plus fidèles, ya ba comédiens tout ya RDC. Ouais, yo yebi, les lots na beti na les Rochers 17 ans. Groupe les Rochers fidèles de Castro dans Malili. La PCP Mbote. Trésor Batoudi la fidèle de Castro. Oui, le président. La PCP Mbote Belé. Naxis Bivoila, na bobo ça na pété Naxis Bivoila. Boza wana Cisco. Voilà tout ba massa na biso, yo pose la ki na kati ya muyelo ko wana mais lelo oponi pe chemin na yo. Donc nazali mais yo yebi ke moi na sora koli alinga pa fungola pe mo banzela na ye. Mais l'ingolo bate ke soko koli o lungwe ba mo na kati ya famille. Naza toujours na kati ya boîte. Mais na créa pe banzela na ngai. O créa banzela siko banzelo créa ozo évoluer comment na banzelo créa. Ouais na banzela na créer na sali groupe mo boye eza groupe les Serres du monde de Guy Laroche. Nazo sala ba théâtre kande to salaka ba série ba gag ba ono stu balingba ye ba ngai ba kota na Guy Kyungu officiel. Guy Kyungu officiel bo mona ba activité na ngani oso tout. So bo moni wana bo ba blog mususu ezali bo kota pe na Guy Jésus de 33 ans officiel. Wa ezali compte akala. Wana pena ba no sala pena ba pièce ba 1h30 ba 1h20. Mais na Guy Kyungu na obeta ba série ya ba 30 minutes ba 45 minutes. OK, obeta ba série ba nini ya ba 40 minutes ba 35 minutes. Maintenant siko lelo komona bo tiko perdre Tcheko au pays évoluera bongo na groupe évangéliste groupe évangélique a évolué volé pe lelo pa koma pe patron ya groupe naie les carana PES TV chaîne moko oyo ezawa na vie professeur Kichassa ils appellent câblé na Canal Plus mais siko lelo komona liwa ya Tcheko ba rimer koto météo mutatelie poison koto boy pourquoi bino ba comédien soka beaucoup fait les problèmes ezanga raté na bino c'est quoi au juste Guy Laroche aurait expliqué la internaute nino balanda rabino ope batala rabino ba prêta rabino oreille ba prêta rabino nini pona rolanda bino mais ce lelo soki ko komi na problème et comme akaka o kingani bo lelo rolo ça na internaute balanda biso nini o balanda biso pe na ba collègue na yo ba artiste comédien o lelo ezara toujours présidé nani AMTC ils ont l'association des AMTPC où ils ont toujours présidé par Yemoko président Massoum de Brende Fumambanza Yala où déjà l'autre fanazaki na réunion où Bosalaki ba bengisa artiste et comédien et pas ya major Zolozolo Bisadidi na Kasavu Bwana Bosaki réunion pour na koyeba ninyo famille ya yekunezo bongisa pour na koluka ko kale date moko pour na obsèque na ye c'est quoi juste la Roche? Bon, d'abord, on peut savoir mes condoléances na l'illustre disparu. Il y a Tcheko Matondo. Alors, qui m'a dit oyo abandaki pe ko encadrer mingi. Nga vraiment so bolandi ngai bien, bo mona nga mala bantonzi trop te parce que naza tellement réservé. Elingolo bateke na banga rabatu. Non, naza tellement réservé. Na kenda bisika o naza senti ke na kindi. Mais liwa ya Tcheko Matondo et kamusi batu ebele. Tcheko alelaki déjà abelaki era beli aleki na ba YouTube aleki na ba chaîne de télévision alobi nde naza boye nazo bela bazo kipenga ite boya bosunganga mais lisungi ya ki retard donc faut mona ke biso ba artiste lelo toza vraiment négliger makasi toza na plateforme oyo te ke koki kosala ke biso peut tout se retrouver na ebité mboka na biso parlement na biso bazelaka nini po ba voter ba loi ba artiste lokola la biso netinga bo Guy Laroche les Wali de Kinshasa na beti lelo na théâtre 17 ans na vivera na ba FO perso mais na contribuer pe na ba conseil na ba éducation na ba enseignement na ngai na mboka mais gouvernement na biso vraiment ils ont ça la nini pour que biso peut tous à la paix rémunéré pourquoi pas donc liwa Tchesco ba msu balobeza poison bamsue balobeza ba tension bamsue balobeza makamba famille bon pona nganga aza mwana nzambe ngai nakoki koloba te ke ono mutabomi eza Mathieu Matondo nakoki koloba te ke mutabomi eza groupe évangéliste nakoki koloba te bongo parce que Bible ezoloba ke les morts ne se souviennent plus donc baza suna mémoire te Tcheko Matondo ndenga kufi wana aza suna mémoire te ke aza su Tcheko Matondo akufi déjà kota zali aza na odela wana nzambe ne mutayebi
oyo asali makambo mabe wana wana etali ye na nzambe mpo na ngai nabika pe à son âme mais nakodéplore eloko moko Zakari Mwamba nazosouline meloko oyo omoni ere tobanda tozalaka na bagroupe na biso moko sanzo nzingi babiloko ezalaki te babiloko ya bapoison ezalaki te babiloko ya bahaine ezalaki te bahaine moko inutile so otali bie lelo na théâtre ata lelo tolobo nga patron na bango nga boye eza na motu moko te atongi immeuble ya 3 niveau à 4 niveau na makambo na biso bathéâtre okozala na mwa ketch okozala na mwa raf 4 okozala mwa palais okozala na mwa nini okozala okendaka mwa bapoto ozongi mais elingo bateke yango nde ebongisi vi na yo mais déjà ntango olobi ke non ndenge nga patron bacomédie et tout c'est-à-dire loko ojete kude eta loko ndeti obwaki libanga epa ya Fiston Saïsa parce que Fiston Saïsa nde mutu abengamaka aza patron ya baartiste comédien nyonso tout mais sikoyo esalaka mpe bamisusu mpasi ya komona ke ndenge alobaka aza patron baartiste comédien eza nango ye yo mpo koobima mpe olobiki ngai nde naza pauvre baartiste comédien nyonso tout omipesi ta mosusu ngai naza ta mosusu ndeti phénomène le roi du rire abenga mangana le roi du rire c'est-à-dire ça le roi ya kosekisa côté mususu pe susu vie de loin ye pe azabo et tout comme ça mais ce qu'on ndenge abenga maka patron ba comédie bino pe yana batu mususu soka bango to comment non biso roso biso te ouais eza boulot eza tanaye omoni na loba eloko moko boye Dieu n'est pas l'esclave du temps mais plutôt il est le maître des temps et des circonstances. Vous comprenez? Ouais. Donc Nzambe azalaka na esclave ya tango te. So lelo abika pambola Zakari Mwamba. Apambolio. Si. So lelo lobika pambola Gila Roche le wali de Kinshasa. Parce que comme on a tché oyo, ngate mna tché ngo, eza vie na nga na mikili. Goshen Maniada le wali de Charles Leroy, azalaki le wali de Bruxelles, akomi siko le wali de Charles Leroy. So ya ba no mona ba evre na nga ba non dimango te. Abia ba bloko na pa pamba wana. Lelo ko mo be rapte petit oza le wali de Kinshasa. Est-ce que ngamo na se nommé comme on a te? Le roi Fiston Saïsa vient nanga président Fiston Saïsa mafinga. Ya lobi ki aza artiste comédien. Oui, yem ta lobi ngam na lobi ngota. Eza ye. Na ba bien na ye ba voir na eza ngaite, zande yem ta lobi bongo. Na contester yangote. Pour ça peut totali bien azanango, okito mata, azanango. Auto me makutu bana ni na poto famille mobimba. Moi si na plus ou moins 4 enfants na ye, bazana miki. Oui, eza ya ye nzambe mutapesi ye parce que c'est son temps. Fiston mafinga Saïsa a travaillé tout na théâtre congolais. Parce que les lois batebele bakomona na Fiston Saïsa ba Jésus de mandaka ba non ba Fiston Saïsa ba mobiki ici. Wana pire masala ngai to travailler na pyramide na Lemba. Wana président boss azasiko na mikili. To ya wana banda jouer na combo ya 6 fois. Azana mobiki cité. A jouer na combo 6 fois. Wana déjà ngaki na roche na les rochers mais na eka wana pona jouer na bango. Na kuta wana na jouer na bango. Moni Fiston Saïsa alaxi batebele nzela. Yango moni lelo mobikisi akomi mobikisi azalaki 6 fois mais akomi siko lelo mobikisi biso pe yo ngai yo Gila Roche nazaliti to jouer kaka yo yebi to beta na bino makambo belé donc naza contre cœur tena oya lobaka ya za patron ya ba comédien isaye même ata lelo vie nanga Charlie Nongi vie de loin donc akose yanga pe trop akose yanga trop 17 ans na traite oye baba to na teme c'est oza fou oza fou pe noza donc na ebité de twa msuba net na lingala makasi ba oza fort non lo ce qui fort non lo donc oza na folie donc ba Charlie vie de loin ba président Charlie vie de loin ba président Esobe phénomène les rois du rire ba to na tout wana ba pire ba tunanga ba pire vie na ngai o ba ebisanga te Gila Roche kene na nzela ozo kene so mon ke mo sanga na bato ezate mais yaka ko tuna conseil et pas ba mikolo depuis na salaka. Maintenant ce que lelo tango lobe auto soulever point mo bwekeno ya kino tango tozalaka na ba groupe na biso moko ezalaka ba projet ba nepe na ko réunir pe na moi troté mais ce que kokendaka ko sala pe ba nzonzing ba lisanga wana et tout parce que ça pe il pe bonne idée ko sala pe ba nzonzing wana entre autres major Zolozolo Bisadidi au pas produire ba théâtre belé et ça le coup là ba qui encore les noms m'échappe ba Alpha Bokole ba sala pe ba producteur ya ba nzonzing wana to sala pe le romo pe ya bien il bougera pe poto wana nukutu ba YouTube et ya kina noté ça que non côté CD ko somba CD et tout ba cassette et voilà mais ce que tongo loba keno ko ma ko sangana ko sala ba nzonzing wana ya on peut comme pe ko mema tam sous jalousie et ko mema pe poison et ko mema boye est-ce que ko sangana ça mabe to ko ya ko kabola pe moi expérience moko na ba collègue est-ce que ça mabe to ndenge yo to soulever pour point où ya ko sangana o non Zakari Mwamba le général de la presse ko sangana za mabeti ko sangana c'est une
très bonne idée parce que Bible ezoloba ke place au bolingo ezali omona batu nyonso bozala wana donc bozala bosangani pona bolingo bosala ebolakisa batu bolingo na bino batu ayi bakete batu ala bazana bolingo mais yeba ke place au bosangani bamboma mabe zanga te baloba ke bamboma oya mabe so bosanso na bamboma malamu ebebisaka toujours oya malamu donc parmi biso batu nde ya mabe ba infiltrer trop na kati ya théâtre congolais na boy ko sangana te ngana biso déjà que kaka banzonzi nde yé nde tokomo yoka ba poison tokomo yoka ba haine tokomo yoka ba jalousie biloko wana nde koti kokota ngana za contre yango te mais nde koti kokota yango siko omoni ke batebele bakomi prudent ba bengi na cop mobo ya Aida Kapilas ya Gladi ba bengi yo kuna yoki ke te Pierre Ndombasi azam panzi wana te ngana Pierre Ndombasi to yoka na rate na okota wana te ou soit LBG Rambode wala pia mi pire masa na ngai ya kutabena nga papa lopango na biso masa na nga LBG la pesi ombote belé vangantama na pesi ombote belé ye vous savez que non Guy La Roche moni ngai chez Bobo moko na bande ko na jouer trop té mais ba yo comprendre savoir faire nanga nder na yo lungwa na ko lungwa na créer pe bo na ngai comprendre donc ko sanganiza mabete mais soki mbuma mabe koti nder ko mabe yo mona ngana za toujours réservé donc na ya bisika na so pena na senti na ya ndinayi so na za senti te na za conduite mon frère na oyati to chelinga $100 o chelinga $200 $300 $400 $500 na koyate ko balanga na mona simba ngo do yo lengisa ngate pona tableau ya deux tableaux trois tableaux ba $30 $40 $50 yani na modana zwa ngo siko so na place wana pesa $50 ale chelinga mbondo na kina $50 wapi na otika juju nzinga mama na Brandy Salem na nani mama na Bemira Olivia mama na Jedor William Maniada mama na Megan Maniada na otiki na nani bana ngana 4 na otika bona nani moni kwa $50 na yo na père de famille na ngai ba famille na ngai père de ngai alors na ko ya bongo te neti yo la kanga mana parce que yo na yebi yo depuis kala bo sala ba biloko na bino na vie Zakari les mola na vie Zakari les mola bino batali boso bat bosa ba concours ya ba saper si mais le léopard de la sape botama et tout constant vraiment n'a pas occasion pour n'a pas ça sous bon retour au pays pour faire bon séjour au pays na yazarane bakota souda fukuna Mohamed Moleka le seigneur de la ville là où repose le cœur de Charity Moleka moi c'est à peine balobi président il y a tous les hommes d'affaires tout bafanda na souda fuana Mohamed Moleka oyo azong sou pour la deuxième fois na vie professeur Kinshasa vraiment bon séjour na yo et papa na Elisabeth Moseka na Alvin Moleka vraiment merci beaucoup na batutu merci pena ba tout pour soutenir Zakari Mwamba de Pau de loin ba ebike Vincent Onokama motema batu ya Jordine Nkama papa na winner na Yasika quoi merci beaucoup tu dois continuer maintenant ce lelo comment on a liwa ya Tcheko oyo e fait rêver ba te belé et puis 6 mois plutôt pas la fête na ba tout mususu jour on a zaki na réunion on a participé à la réunion au président Massoum de Bruno Fumambanda ya la Raya la salisaki o satike bango na bango kuna koto ya bwaka jeto koto sati mais n'habitez phénomène ni c'est pour vivre comment vous les comédiens pour vivre comment masa na yuri chula ebsanga mieux vaut na vivre na artiste musicien que na artiste comédien na tuna na bibo pourquoi le bibongo habité artiste musicien a biso mama vérité en face neti bina filé a uti koyebisa masa la biso na végéta vérité en face na public ikutu eza vérité en face mona bombeli ete moi lo bateko o muta salinga boza bina filé moi lo bango ezate parce que déjà yebisi vérité en face habité na vivre na bino ba comédien eza ke oyina Zakari Mwamba mokoyebisa ete ozele kaka place bokuta na odongo robete kaka mama na bord ngabia na vanda ngabia obakiseli nga maele bon vraiment théâtre na biso ezake gouvernement de ya telema a structuré ba ma famille l'équipe na iloko te ba Nigeria ba l'équipe na iloko te si moi j'ai ba potentialité tout ba parler ba site nyoso ya danger yebisa nataka RDC lo makasi ezanga nini na kati ya RDC ozanga parler ozanga mutuko ozanga là pour te jouer nango eza structuré te faut non théâtre comme structuré to comme kolia na théâtre eza teke mutabeli boye mama Olive telelanga likamboyo mama Denise Nyakeru telelanga likamboyo siko yo musala zo sala musala nango nini
yango sérieusement boy vie na biso na Irlande viera musolo mokoto ayebisa ngai petit na ngai siko yo sala tête to mona ko na ba TV na ba nini so kalika muke boy yaya koto salema maladi yaya koto papa za maladi siko finalement musolo bino bo sala donc za ba mona bino ba TV na vanda sérieusement na bino sa sous théâtre ti na bino sa sous té non sa sous té mais le quoi les adons moko iné na banda ko boya ko bima parce que ngama lelo parfois ba tubele ba yeba te na ofongolon pena na tumba TV na fongolon nulle part ailleurs mais na ofongolon na tumba TV ngana za né et grandi branamiste bino ma boyebi ba branamiste série wana radio koyo ko moi mki radio mais TV vous en rappelez bo baloli pena TV oh TV mena yo zoye ba tournage boye to émission nde to sa émission boye soit tournage na théâtre on appelle ba programmer tournage boye ngana kimi na oyati ah oui ana bela ki poani no ba ko mona ngana ndako mais suka era bano mona kana bando poussa ba masala nga ba misho bozo bazoya ba masala nga ba 2 minutes bazoya ba masala nga belé batanya mboyo ba aigle jaune bazoya ba Berlin Maluma ba Liza Kodoma bazoya nga oh bosko Guy Laroche ovanda ka boye natala kaba c'est moi na jouer la combat 33 yo yebi na combat 33 na jouer la combat 33 oh bosko 33 ovanda ka boye babi non na vandi ba père na biso na PCP Mbote papa Maniada Iganda Manigo akokisa ki 73 ans le 17 juillet. OK. Na joyeux anniversaire déjà hein et puis birthday papa Maniada. Papa Maniada botingai na maman Masop Kamosi Rebecca na pesi baba Mbote belé na vandisi pena bango mibali. Na esi bango papa maman. Je sais que nous sommes des chrétiens. Pas n'importe quel chrétien, des chrétiens branamistes. Donc, bolinga TVT, bolinga radio T, bolinga makamba théâtre T, bolinga ba musique profanité. Mais moi na poni nenzela wana alors bo fongolela nga nzela na kende grand frère nanga la ki mania de héros national abisingai petit théâtre et singa ba moto batana to zomona na beso ba bigeno pa vina bino bigeno ba toanto ba batabakisi abisinga OK balianza balisofota na batabakisi beso be ba vide loe ba tutwana ba batabakisi ba masala nga ba Jérémy ba batabakisi ba mabidi ba logs batabakisi bongo siko yo grand frère nanga la ki mania abisinga héros bongo yo Alexandre abia ozamu na bana na yo Alexandre bana nga buso mekinga okomona nga pela telemeli obo na bitala nga aza mwana nzambe ne egani mwana nzambe nakoya kuna bakisite nakoya na bakisite nga natalela ne nzambe et on a lobaka Dieu n'est pas l'esclave du temps mais plutôt le maître du temps et des circonstances yango yo nde siko epesi pe makambo yango epesi da makambo na bomina vraiment na simbini yango epesi makambo maintenant siko lelo zo évoluer siko yo moko ozo sala bloko na yo et tout ba ke na Guy Laroche et tout na officiel bazwa ba bloko nozo sala maintenant siko au monter groupe na yo moko personnel to zakaka na jeka ke obengi bana mai boye ceux qui pièces ezali to gag ezali bo tourner sili otie na en ligne et to ndeni zo évoluer non groupe déjà monté une année derrière yango depuis na monter groupe na montaki yango le 26 mars 2021 na tchaka le 26 mars pour aninga mona botama le 26 mars donc ça qui pena jour d'anniversaire nanga de na créaki groupe le 16 du monde de Guy Laroche groupe déjà monté todo jouer ngo ebi ke bana mingo na jouer na bango ba uti parler ba ebi ata théâtre ke na boyi nanga na na zo wa da ba yebi so ba moni na ba film ba o to jouer na bango ba yebi c'est que po yo moko ebi ga visibilité za la nana mais na zo travailler na bana nga na police groupe déjà monté moi merci toko na so pratiquement parce que pona ba obsèque ya Cheko Matondo oza moko ya bino ba artiste comédien bozo s'organiser comment bino na ngam na bino ba artiste comédien bon na ngam na biso ba artiste comédien lokola président bazala mi balete ba bi président tout honneur vient de Dieu toute autorité vient de Dieu le roi président Masumu de Brende yene mutazali président tozona ndaka ya roloba na famille nde ba roloba to zelaka ba calé date na ba frais de participation ndenge zalaka so ba mise ba montagne de to kocha après to kundi masa na biso collègue na biso Cheko Matondo to kundi vraiment merci beaucoup toujours comme on pratiquement la souka ya chrétien na habité Guy Laroche moi momoko pour na to kabwa na yo na émission lelo na bato tout internet tout bazali bando bazali partout à travers le monde o bazuli bakwa Rolanda ya ko découvrir ya ko yeba ke no Guy Laroche moko artiste comédie mo azalaka nino ko s'adresser na bango pour nini ozo bongisa pe pona ba oyo ta mususu baza
na posa pe ba mona pe bato bozo ya pe sika otam su boye bani te pase ba bolega ba osu nani osu auti wapi parce que po oya pe oye bana to bato pe ba koma pe ko beta liso na yo ozala pe na mwa bato pe na niveau ya poto okoma pe na mwa bato na yo ka ndenge zalaka ne ba ngai pe ne bato su pe bazala ba na ba bato na bango nini royebisa na bato tu Holanda. Ouais, na pesi ba chers internautes nyo surtout o ba découvrir Guy Laroche kaka lelo na Tumba Tumba TV mais za na bato déjà ba hebinga na za na nga muntu akala la makambo yo mais peut-être na bato musu ba hebité yango na yebisi bino boye bo pesa Guy Laroche le Wali de Kinshasa confiance de bo pesa ba merveille LBG confiance de bo pesa ba mobikisi confiance de bo pesa bato musu wana ba président Caleb Tukebana la confiance, bon ça fait Guy Laroche, confiance. Nous avons un artiste comédien bien formé, bien formé. Nous avons un film il y a bien. Nous avons un humoriste, nous avons un cinéaste. Donc nous avons un film donc fait réel où s'est passé dans la société. Il y a un autre labino. Donc on a pesi bino mbote belé, bah oh nous surtout. Boye binga na ba oh boye binga été. Theresia Luzolo. Où il y a ACP, vraiment, à promettre, on a PC Mbote Belé, les padres, on a PC Mbote Belé, on a PC Mbote Belé, na Gauchen Maniada, les Wali de Charles Leroy, Motema ya Olivia Mamou, maman na Teril, maman na Sion, maman na Isaya, maman na Chemiel, na PC Mbote Belé, na PC Mbote Belé, na petit point, na propre animateur international Soleil Wanga, Ridi Radar, animateur international Soleil Wanga, na PC Mbote Belé, ba masa tout obo ebingai, na ba obo ebinga te, na ba vieto obo ebinga, Tino Kingumi Manda na PC Mbote Belé, Aminata Masika na Allemagne, na PC Mbote Belé, Vasco Sung na Luanda, na PC Mbote Belé, na PC Mbote Belé, na Dadou Kibuba, les banquiers. Na Dadou Mizwa Mozalisi de Félix Abouakara Félix Oazé kwa Bakara Dadou Mizwa Mozalisi na pesi Mbote Belé Trésor Mizwa pesi ba Mbote. Merci beaucoup to leso participation mais lelo tout le monde a phénomène kuluna o ezo réunir na ville province ya Kinshasa to ebité to rokende na yango wapi phénomène kuluna oyo bozo mona ndenge ba bitumbe so buna to eba te so ba oyela kanini o to so oyela mabele o to so bundela kinga o mona so rotuni bango biti eloko bazo oyela to eba kate bazo kata na pele loko ndeti bazo kata batwa bazo kata pena ngombe na kata batwa mais est-ce que comme on a bloqué bongo te ki bino artiste comédien vous pouvez pas penser à ko sala pe ba scénario moko sur un phénomène kuluna o to so mona na vie province Kinshasa pour interpeller to faire réveiller conscience ya ba konzi surtout ya côté ya la police pour pas le ko mettre fin na le phénomène oyo ya kuluna o. Bon au moins nous sommes au dernier jour parce que na dernier jour ya là na ba signe nango eza ba signe à temps dans la minute oyo toza ne loko to ko arrêter hémorragie wana na minute yo omoni bazu ba miso ba mimi on akanya makasese mais ça continue toujours ba miso ba bien ekomi shida donc tika ngana banda ko bunda ba obema ngana akanya makasese ba opesa ngambongo na ko bala na kotindela ba famille tika ngabe na banda ko bunda donc ekomi lokwa shida siko gouvernement so bala ni makama modèle wana abana ko zo siko ba kuluna ngo nyonso to mema bango pe bazobota nga eloko na koloba eza moko nous sommes au dernier moment nous sommes au dernier jour. Donc ce sont les signes du temps de la fin. Donc moni biso to kata ko kota na ba évasion wana parce que nga za mwana ngaba kuluna vraiment e banana ba ngaba na ba bolafa moni est-ce que ba biloko na ba fane ye biso to yo sala théâtre na ba demi idée e banana pe na ba tawana nga na talinga lokola kuluna ye boye tikana kima na ba théâtre na kimi théâtre musika na osa théâtre na bumbu na ke kulemba te na ke musika bumbu talaka ngabo kati makalo keti ba bumbu na kisa ba théâtre ngape na ba na ko théâtre na bumbu donc na kimi kuluna mais na opesa bango chance te gouvernement akoki kolemba te a rééduquer bango toujours o to sali mabe ba kangaye ba rééduquer toujours mais to tchaka mboka la biso na ba prière mais eza ba signe attendre la fin. Vraiment merci beaucoup mais na pona ngana moni loko atamsu compétence côté tali il y a commissaire provincial, il y a la police, il y a ville province à Kinshasa. Peut-être ça qu'on le moins compétence, moi na secteur na parce que y a des mutu asimi parce que la police c'est ça on a pour nous rebattre la population na biloko na bana ba bien. Mais siko o ya biso et commander siko bango ne bazoya bato il fallait basali mabe il fallait bango de bakanga so bango ba yo kanga na ba innocent ko kocha ba inoko chama ba ko na ba poche ko yiba. Ya bloka bo vraiment na o senga vraiment na ba konzi. Bon mais kana ko cha muto yo asa compétent. Le général, l'homme du peuple,
le policier du peuple, le général Elvis Nawej Palanga. Mouto vraiment ça compétent. Oh, il faut maîtriser mille mois bateau. A gérer Tchangwana district à Tchangwana. Bateau ba mona. Bon mona pena Tchango pena senti que non. Ce qui a commis Esika. Ce qui a été boyé bayoki. Aye goya comme ops. Adjoint ya général Kanyama. Na la ville professeur Kinshasa. Au moins qui sont à quel match au bonaboy. Kanyama roya pour abeta la sala boy. Mais hier sera commis. Au moins appelle que non. Moutatia rapé. Un mouton vraiment dans le sein de la kondi. Bon le canon qu'on réveille conseil c'est le roya ba mouton à cause de la compétence. À cause de la maîtrise de la population. Et ça général Elvis Nawej Palanga. Vraiment merci pendant aux 8 ans. Yagoya pe na tumba vraiment merci na batutu au banandapso merci na boss de boss Peter Okito Linyo Katembe balobi les moutete là qui se respectent Peter Okito Linyo ko ya tembe motema batu ya mama Lolo Chimbalanga patron ya Flat Hotel Vase d'Or ils ont bon on a venu Mayulu numéro 24 na quartier Lagos na commune Ntsele arrêt Nkaka et Kanka arrêt et Kanka référence des antennes. Beaucoup mieux en Vase d'Or et Zawana Flat Hotel et restaurant. Vraiment pour na bino tout. Boya bana pote bozo uta de partout et puis bozo na posa ozano na nguma ya boete. Okeno kimi po ozano mo calme oya reço apena ba répondre très bien. Oya reço apena ba séjour na très kitoko. Vraiment merci beaucoup. Na kena Vase d'Or ya Ndiagi Allemagne. Na moni bongo Bishop Eric Diangana. Vraiment Bishop Eric Diangana MT Diangana. Na robo sanate Sarah Okito ya Basara Rich Okito Mimi la richesse babi Mimi la richesse na robo sanate Guillaume Masokina balobi Guillaume Masokina Tracy Diangana Mati Ombala Nina Rachel Rabin de Colonel babi Rabin de Colonel Jambo di Monekele Jessica Yambiji Flavien Mama na Nasha vraiment Flavien Mama na Nasha, Nashana. Flavien Maman na Nashana, vraiment merci beaucoup. Narigo, mon ami et de tous les temps, de tous les jours. Vraiment très bientôt, merci beaucoup derrière la caméra. C'était Gédéon, Lutondo, vraiment Zaraki, on a Simbi Makamutu. Merci beaucoup, Nakeling, la Motema Patrick Amissi, Narata Montréal, on a merci na Judith Mouipata, Motema Yasser Jimbo na 001. Pourquoi pas Chini Yong Lutondo, na Robo Sanate, Vianel Mbumba Elegantissimo, Bino Tupena, Yemoko, les jeunes entrepreneurs. Ingénieur Guilain Moukassa Yaba Guilain Balobi Fiti candidat président de la République en 2023 patron DG à Sifen société immobilière foncière et numérique vraiment merci pour notre soutien à yo ingénieur Guilain Moukassa pourquoi pas na robo sanate ingénieur fiscal à la kala la wetu les superviseurs acheminement motema batu ya maanasi ingénieur fiscal à la kala la wetu motema batu ya maanasi Bombelanga sel kawana très bientôt déjà moment mo les gazongi na robendango merci na batutu merci de l'assistance à Vincent Onokama portez-vous bien c'est parti.